Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino nyonso tu napesi bino mbote mingi bino baye bolinga ngai baye bosepela kotala nga. En tout cas na ye mwa mbangu mbangu kopesa bino mwa lisolo oyo nauti kozwa kaka vite fait noki ana bina kabola ngo na bino. En tout cas mokili oyo eza ya kobeba. Mokili oyo eza ya kobeba ntango ya lelo oyo nayebi te soki toza ntango nini oyo. En tout cas je ne comprends plus rien na mokili ya lelo oyo bandeko na nga. Eza ndeko moko ya mwasi abengi nga par rapport ya image mo bauti kotala kuna na Afrique du Sud oyo pasteur moko abotoli mwasi ya mondimi na ye. Abotoli mwasi ya mondimi ayebisi nga bi mama Eliane makambo bato bazoloba eza yango ya lokuta te eza makambo ya solo parce que ye moko ndenge aza wana ayebisi nga bi mama Eliane eza na pasteur moko na mela. Pasteur moko aza na mela akoma pasteur docteur mosala nini ni kolinga basi ya bato kobima na basi ya bato soko okeka kuna kolela ye problème na yo ya libala na yo abandini kosimbasimba yo nano moke moke asali lokola azokonsole yo suka nango asala nini atalisi nzela yango wana tozoyeba te yango bino bapasteur bokomema bato na lola to kobomema bato na kati ya lifelo oyo ekwei na kati ya Afrique du Sud bomonaki yango bien bomonaki yango pasteur azwi mwasi ya mondimi abebisa na bana ya mwasi ya mondimi na ye bapasteur boza ndenge nini oyo abengi ngai ayebisi ngai alobi ke mama elia nini tu pasteur lokola ngai nazalaki na baproblème na ngai ya kobota surtout mwasi so aza na likambo ya kobota likambo etali kobota ke pa pasteur akomaka mimoni lokola ye akomi nzambe. Pasteur amitia na place bonzambe, pasteur amonaka lokola akomi nzambe, akobanda kopesa ba espoir, non seulement pesa ba espoir na ndinga malamu, mutu akokoza na problème ya santé, mutu akokoza na microbe, mutu akokoza peu importe problème, leto zomona ba insémination eza kosalama, mwasi ba déclarer wa botaka te, bakozwa te zemi ya kotia ba cheye, essentiel kaka nzamba permettre que mwasi na bota, mwasi na akobota. Mais ba pasteur ce n'est pas le cas. Ayebisi nga eza na pasteur moboye na mele mama mosala na ye kolinga basi ya bato mosala na ye kobima na basi ya bato soki okei kaka na problème na yo oke na problème basi ya mabala botika mingi kokendaka na pasteur kolela mpona baproblème ya mabala ntango ozokende pa pasteur ozokende kolela mpona libala il faut aza pasteur moko ya malamu epuis soki pasteur aza na posa ya kosunga yo na mobali il faut abenga yo na mobali na yo bino mibale na mwasi na mobali bovandi wana abandi koteya bino ke botala vie eza boye losambo bakendaka nango boye me koma yo okoki kobengisa kaka basi bango moko na biro yo obengisaka kaka basi bango wana moko na biro soki mwasi aye na biro na yo bovandi bosololi na suka nango okoki kotafuni eloba nango ata jeune frère na ngai yo atafuni na suka nango okamati otafuni yango banzota bamama ya basi ya bino moko ezalaka so na kitoko te ezalaka so elengi te bosepelaka nango lisusu te kaka ya basi ya bandimi kaka ya bato bayaka losambo bato baza na kati ya détresse bato bazo koluka mwa lisungi outuki mapa basali ya nzambe bokomi bassassin basali ya nzambe bokomi bassassin mosali ekomi kaka kotafunaka basi ya bato pourkui ntango bosukolaka basi wana bobengaka basi na bango te na bino mpe basi koma okende esika babanda kosukola o mai yo moko moto soko osokoli kutu okomi na age 15 mama bino kosukola osu mai te combien de fois mobali mosusu akende kosukola o mai akende kosukola o bwakela o bamai asukola o basuki bave na kati ya nzoto yango bomoni bamusulman balingaka te mwasi na ye akende ata pa gynécologue ya mwana mobali mpo ayebiki nzoto eza sacré bibelu eza sacré nga bibelu eza sacré yango bamusulman balingaka ata te mwasi na ye akende pa gynécologue ya mobali pourquoi mpona koboya makambo ya nini ya kotalisa bibelu na n'importe qui boyebi ntango mwana mwasi asitokenda pa gynécologue boyebi ndenge elekaka te bamama nyonso tokenda pa gynécologue boyebi ndenge elekaka yango bamusulman balingaka te basi babakende mpe bagynécologue ya mibali mpo bibeli wana moto mosusu asala nini amona yango te koma yo pasteur oza vraiment pasteur mais ozwi mpe temps mwasi ya mondimi na yo okitisi ye mpe coupe ntango wana sikoyo obwaki bible wapi otie yesu wapi otie nzambe wapi bazomona yo to bazomona yo te bato ya lolenge oyo tokosuka na bango wapi bato ya lolenge oyo mokili oyo ebebi mokili ekomi na suka tokosuka wapi yango wana bamosusu babike bokende su na mangomba te bovandaka na ndako bosalama na ndako ok bible bino ya biso la fin vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Bible pe bina biso n'abandonnez pas vos assemblées. Toki mangomba na biso te. Mais na modèle ba pasteur a modèle bato ko ki mangomba te ndenge nini. Pasteur moko aza na mela sukola ka basi. Surtout soko ke na likambo ko bota, oza problème ko bota. Likambo ko bota oyo. Ndeza ko tinda basi mingi. To bazo ke ne pas ba pasteur basa nini ba kitaka bango ba kilote. Tant que kende avant comme niveau kende le pas pasteur oza problème ko bota kende ko se faire nanu traiter luka nanu médecin kende na pas gynécologue pour nzambe ye moko apesi ba minganga mayele ya ko sa nini ya ko traiter mutu
Yesu Masiya kutu tango moto akufaki miso ayaki asaki nini azoki mabele atie na miso esaki nini miso na ye emonaki. Donc kende nanu pa munganga oluki nanu munganga atraite yo soko omoni epa munganga eza kosimba te nsima nango osala nini oke koluka pasteur. Mais soki pasteur alingi asukola yo nzoto lobani papa vosukola nga nzoto fo mobali nanga azala nayeka moto parce que kolo likambo bisinga mama Eliane pasteur ngo aza na melin oyo aza kosukola basi nzoto aza kotafuna basi aza kotafuna basi ya bato lobela ngo nanu nga abi ok na lobela ngo nanu noki na ku vite fait apoto kozongela ngo vraiment émission mbimba ba pasteur botika kindomba ba pasteur botika kosala bato mabe ba pasteur botika kotafuna basi ya bato ya malamu te botika.